Mbote na bino tubo finga madame Belvique ani bobala te. Mais où ça ni mutu moko finga madame Belvique a salata ma présentation. Non. Zuma. A sala? Ça ma présentation avant ça moi bateau quelque part. Ils ont malade la peste moi cité. Ah. Donc il y a moi non considéré que vous attendez à 5 ça des familles. Eh. C'est pas tant pour la rendre qu'on est en Congo. Artiste Azam moi un président Lombete. Bon président Lomba Lukabana tawe la ban. Ah ya. Eh, c'est Kaboui. Président Lombe. Ah Lukabana tawe la ban. Président Lomba bimisa président Kass. Pas na raison. Ah. Moi on était. Le soir qui moi na ya linga ça va bilo royauté. Moi on était. Ya on dire mais qu'est-ce que pourquoi? Moi on est pédaté. On veut moi wana. Pas na raison. Bana bana ko lobala te venir sur ba kosa ka. On venait la vérité ça qu'on a posé Lombe te. Mon parce qu'il a quel âge? Président Charlie Vidal c'est mon big. Mon parce que mon big c'est. Mabidi P. Ah c'est mon big. Moi c'est Mabidi. Président Charlie Vidal a bimi ça de comment parce qu'il n'a pas mot. So ozu Mabidi, ozu Kela, ozu mon big ici. Ozu na bango ma passe. Oui, on va bête presque bilo mon quoi hein. Bon c'est on compare bango na basi ba bobo manoko na basi ba président Kass na basi ya ba si péchant. Parlons au Bani. Bah, on a raison. Bah, on a moins de l'homme. On a sorti de mis sur ta bango. Oui, les hommes na bango. C'est normal. Oh, bon dire, mais qu'est-ce que c'est normal? Et Azak na mwana président Lombete moni kawa na beaucoup cité. Siko, c'est bon ba biga mona Lombete. Ah na mona Lombete pe na dans son modèle style na style. Style coup de la sa maman mona Lombete. Ça mais style mon kilo et tumba minango seigneur. Na style mona Lombete. Donc ba sœur na biso théâtre ba age l'équipe boye ba ti banda pour suka mbote na bino na ba o petit na temps oyo boye ba pété est-ce que boko bala un jour na siré bino le bo bala te na ba age le ko déjà passé na mbote na bino ba bala te ya pesa ta ba touchant ba ninga chance o ba bala chance so ko to pesi une bo finga madame Belvique ni bolia ka tana comme madame Belvique kandi de konanga mo na jela mo ba chance ezate na biso. Abi peta luka kana ki makango aboya na ye yango wana ya inela si la en tout cas mam tozolo ba vidéo ezali na ba chaîne na ba oui na ba chaîne ba na bien Papa Lombe aluka si la makango si la boya si la nambal pas boya mobali za mbal balolo nanzimite loba miss Miss abonga za te na pekisa ki ko tshaka miss te to tshaka batu na trouble te mutu ngola ngona video yango ayi na biso ata batu ba benga miss ne yeyo boye ba dia ka ni miss te oui ça va bon très lolo lolo ka kasi na bien. Papa orphelin, azana ONG, aboga. Iye mone mobola, iye boza pasa kola la terre, c'est orphelin là. Internet ça bien pour nos causes. Mon internet, ça bien pour nos causes. Zoom apena abogo la babola. Iye mo no aza pasa kola la terre abogo. Ya folo baboy. Dans le pays, chance que tu as été. Ah, point. Bon, on dit papa le bus quoi autant autant la été, le bic à la été, bah le babo. Ce papa le baba qui n'a c'est vraiment ma la internet, il était sur Gandé. Papa c'est la ligne. Ma gaboire papa le boss c'est pas non. Ne pas bien avant. Bon, ce qui papa le et qui a tala qui est. Papa il a pas qui a CP là. Ah ça c'est là. Pendant 2 ans ou 3 ans au salaire le mon papa le boss c'est pas non. Ah, le mot son nez. OK, yo comme salaire. Muta cheki cha vandi ando manke batu na vene sili gage sili film sili yamaka so ben ce épisode na azuka kicha chanongo place kicha na sanji aloba ce tour là ba cheki tu peux mettre la mutuka aloba ce tour ka mutafana na kiti bo papa le mbelo no c'est pour moi ça va dire mon donc on va hotel mais ça va ofanda ya mara kacho bo bela maite
esili Ah, basali oyo wana wana si bazwi kaka kiti batie de place mosusu bazwi baklasse yango lowa bar bake na bar sikoyo nakodemontre bato nakozwa filme na bango ya sb yo bani mpe kopesa yango baépisode mosusu nakodemontre bato bango batie fin mode bevika te atie fin nakozwa filme ya sb na bakisango 2 épisodes tika boyo oza defe ndenge nini vraiment sa monteur nakoyelo na plateau teke mettere asalela soki basala bafilme esilaka te nakoyelo 2 épisodes so batieka fin tosala no analyse baza mpena moi bala bamettere a scène baza na bato bakomaka filme baluka filme moko ya madame bevika ndi ata oyo asikoyo ata mona église te ata filme akala babakisela biso baépisode nga natala bafilme mpona ata bakosa bato filme esi nango te bakati na bango kaka tobakisa 2 épisodes na filme na bango wana naya na 2 épisodes take bango bakotika koma madame Belvika ndi te biso tondolaka na kombo na bango kaka tondosangisa mpe na mama ya bango nde bango balobaka Belvika nde lekile biso belvi wana biso mpe toya sila wana po ani te awa ya mayo abandaki oloba awa ayaka na internet alobi ke belvi nani sila azoganye belvi après koloba lokola bango sopimi na sila mais sila aza soba te abiki bokosaabika lokuta donc seka bengani bango bon après mayo koloba maloba wana mpona sila résultat lomona mayo pemi na sila ata paire ata pareil, arrêtez. C'est la vie au cours sanayo. Ah, ok. Mayonnaise. Nda zabon. Pour y mo kayo ko na ko jouer théâtre na groupe na. Aïe ko la ko jouer. Pardon. Comment t'abordir ti? Pardon. Continue nao. Mais ils abordir ti. Ba ba tala nga na lemba. Ba comédie tout lemba ba yebiso ba bengi mutu robot na komba mayonnaise. Tondo bengi robot pourquoi? Et bana to jouer Kizengi, to jouer PD, rôle à jouer banate. Non, siko tong mi lo ba papel lombe aina sila makasi. Siko zuma yo zelanine après no manquer lombe. Et lombe aya o sepana sila. Abi kulu to za hypocrite. Kasi zo mi magiye mdo tinda binote. Mais bon ba manquer na kombo nani? Mambalo ba manquer na kombo nani? Miss Lolo a lobi Kirby et président Lolo, comment Miss Lolo bon Lolo Lolo quoi. Bon là pour ça. C'est Miss Lolo. Bon Lolo lobi. Tala. Au moins noté, zare bizolo photo na ya. To moni Lolo ko lo baké. Président Lolo pena za hypocrite. Lolo bon route. Kocha Miss Lolo. Lolo. Kocha ko Miss c'est que madame Belvika il faut combien? Yo ça pour ça la Belvika dit mon quoi? Exode. Pour ça la Belvika dit mon quoi? Mon quoi kaka. Rose atta 43 si là. DC intendance du binga. Aujourd'hui 73 Thérésia. Même ça 915 Jérémie. Pour ça la Belvika dit mon quoi? Mon quoi? Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission, vous avez droit des savoirs à travers moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître. L'élève des cas, c'est l'artiste. Je suis Exode Mikibi à travers votre chaîne favori Haute Bascule. En tout cas, comme vous constatez, nous sommes sur Haute Bascule, na continuera koyebi sabino toujours bangokuna ba ko takataka biso koto to ko sala musala to ko pesa vérité forme. Je profite pour dire un grand bonjour et big dédicace à la maman Eladine Mikibi, ma petite sœur chérie Eladine Mikibi, maman Nabiril Kezia Lou Sala, moi Siangani, ya papa Blondi Lou Sala, Bambo Tibili
epai na yo bambote ebele epai ya Sakati Arlette Sakati ma sœur ma grande sœur Arlette Sakati soki na moni na mona kabazala kawana elongo na Christelle Maya ou en tout cas bambote ebele epai na bino bambote ebele epai ya Gradi Mikebi Josiana Boketu moso ya skini oya mukuse ya mbunzu Josiana Boketu bambote ebele epai na yo bambote ebele epai ya famille Mikebi Mobimba en tout cas bambote ebele epai ya Claudine Bawete ma maman chérie Claudine Bawete bambote ebele epai na yo Rema Style okokuta Sandra Riziki azalaka wana pona ba make-up ba décoration mariée okokuta na ye. Voilà, je suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Sam Monter en tout cas nalandaki bino na ba commentaire na yokaki mbela na bino bolobi ete dio oyo ezo sepelisa bino en tout cas bo sepelaki na dio oyo ezali dio oyo bolukaki bomoni yango Exode Mikebi accompagné de Sam Monter en tout cas tozo solo là ni nezo leka na internet tout le monde qui sorti médiatique il y a papa Nabiso Elombe Sukari oyo alekaki et pas un confrère Nabiso lelo ni nezo s'est passé après émission. Il y a papa Nabiso Elombe Sukari. Ni ne s'est passé. Banani bazo finga. Nyo sona tokoye ba yango awa. Voilà, je suis avec Sam Monter que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Nayo. Exaucé bonjour na famille bota mokili mobimba mbote na comme la bino. Voilà. Mbote na manager Tigre depuis Texas. Mbote na yo donc déjà manager Tigre mbote na yo. Voilà. Mbote na grand frère propre Guibert di Banza monument ya Caroline du Nord. Donc déjà to ko banda te sur de saluer madame Belvi Candité. C'est ça, c'est Poutine et critique congolaise. Maman comment patrimoine à théâtre Congo. Voilà. Donc déjà madame Belvi Candité mbote na yo. Moi Salibala. Déjà moi je vais passer la mbongo babala na 328 au bali na sera ba kolema te na velo kinga te donc déjà madame Belvi Kanimbo te na yo ba to pa linga madame Belvi Kandite boza sensible pour vous embote na ngai mbote na ba signos bo finga ka Belvi Kandi bo bala te mbote na bino ba finga madame babala te sundenge nini bongo ba finga madame Belvi Kandi marié nan atam tazate nani oh ba kinda pe ata bakutana des familles bakutana ba tinos ba finga Belvi Kandi ne marié. Mbote na bino tu bo finga madame Belvi Kandi bo bala te. Mais wo sani mutu moko finga madame Belvi a salata ma présentation. Non. Zuma. A sala? A sa ma présentation avant ça moi bateau quelque part. Ils ont malé la peste moi cité. Ah. Donc yango on considérer que vous êtes dans 5 des familles te. C'est pas tant pour la landa ko na Mkongo. Ah, ndo na Mkongo sunde nini ya. Nga za témoignage vivant. Na vandawa. Saki ozuma tamola ngona Mukongo. Mukolo ba bakuta ne briske. Ba fungola ngo soki ezangi esui na kati, ezangi brosse, ezangi savon na mafuta. Soki be misuna suna sala ka bato balo balanga ke na fo. Ah ya. Uluti bato le défi bo ndenge nini. Comment ba batalanga na yebizuma ko lekanga? Ah, ovanda ne pena o collabora pena ye. Oh. Na yebizuma ko lekande bazabon. Nga kama kuna mona bina ozuma papa orphelin azana ONG abola orphelina ye mona mobola ye boza pasa ko la ta ta orphelin na wa internet za bien pour nos kosa mon internet za bien pour nos kosa zuma pena abogola babola ye mona aza place la te mabogola ya koloba boete ndekolanga mobali peut-être ye azo eloko wana ba ndekona ye mususu ba asunga kabana ba orphelin bazali ne mo te kuna simba te na bona bebe sele copine déjà na batu batindela kimbongo ayi pali ya kabana eka ne boto mona batambola ka sunga orphelin ye bazangi batu ba pesa ye ye ba ozo mukia kateli ba petrona ye mo pas vivre na da to bebe sele copte donc déjà ba noso bo finga mbade Belvi Kandi bo bala te mbote na bino donc ba ser na biso a théâtre ba age l'équipe boye ba ti bo banda bo suka pi mbote na bino na ba o petit na temps oyo boye ba pete est-ce que boko bala un jour na sire bino le bo bala te na ba age le bo déjà passe na mbote na bino ba bala te ya pesa ta ba touchant ba ninga chance o ba bala chance ko to pesi une bo finga madame Belvi Kandi bo liaka tana comme madame Belvi Kandi de konanga mo na njela mo bali chance ezate na biso
Bafinga ta Madame Belleville Kandi, grâce à Madame Belleville Kandi, barolia vivre en avant. Voilà, merci beaucoup. Mon église, les lobby, to monaki lobby 7e et kotaki, les lobby 8e et koti parce que oui, monsieur Zokota na 20h, monsieur 8e déjà kotaki na 16h. Ils qui n'engagent pas famille botabazo répondre ou comment ça monte. Donc déjà on a profité na bandeko on a battu film après mission aussi lycée émission au commenter au liker occupé na Belleville télévision. À la 8e épisode. À la 8e épisode déjà. Donc déjà na loba ki yango toko sala no analyse ya film. Film qui film a été fait. Ok, c'est ça. Quand on a l'analyse à film Madame Belleville Kandi, tu appelles à ta film na deux chaînes bateau ba film Madame Belleville Kandi. Tu ça analyse à nous ce jour moko. Tu là que ça bon deni Madame Belleville Kandi l'équipe on a scène on a mise en scène. Parce que analyse on les années souka na analyse. Pour tu là que ça bateau. Pour tu Madame Belleville Kandi a komaka l'équipe on a le bon mambo peu trop. Sur Madame Belleville Kandi comme film. Na sima film ne ko baxler des épisodes té ce qu'on a démontré batu na ko film na bango ya SB yo bani pe ko pesa ngo épisode mususu na ko démontrer batu bango ba te fait Madame Belleville Kandi te fait na ko film ya SB na baxon des épisodes tika boyo oza défendre nini vraiment ça monter na ko na plateau te que mettre à celle là ba sala ba film si la raté na ko des épisodes so ba tika fin. Tout ça, nous analysons. C'est la totale. On va dans film. En tout cas, tout ça internet. C'est na lobby na yo, ba tala biso na haute bascule na ko sala analyse. Tala ba Madame Belleville Kandi, so Madame Belleville Kandi comme film mutu akokoka ko ba cet épisode té. Ce qui bango, ba sana batama yeli. Ba sa bana mo ba la metteur en scène, ba sana bato ba komaka film. Ba luka film mo ga Madame Belleville Kandi ata o asiko ata mon église, ata film akala. Ba ba c'est l'épisode épisode. Ils ont impact inavoyable. C'est bon. Et ça, saison 2, 9e épisode déjà. Non, bah, si cité. Ok. Si tu as fait, on va faire Madame Belleville Kandi. So Madame Belleville Kandi a 4, on va 4 à brisque. Madame Belleville Kandi a 4 à prendre calki na bamoté. Aïe, à brisque. À brisque. Parce que abandi sika. Biso bandi sika. So bandi sika, ça pour taba calquer Madame Belleville Kandi a 4 na calki na bamoté. C'est na on a mise en scène histoire na essayer si la bongo. Mala tala ba film bon na ba ko sabato film si na on te ba 4 na bango kaka. Tu as des épisodes de film, il y a des épisodes et plateau. Oui, vidéo et tu as des épisodes. Le premier tableau, il y a premier épisode. Il y a épisode de l'année au Bamba. Il faut pas la boy. Deuxième tableau, il y a film au lundi. Nani, il faut pas la boy. Troisième tableau, on a ligne 10 tableaux, on a 20 tableaux. Ben, au sous ça toujours na fin na bango, to yo ça la fin na yo au bamba zangi ça. Fin na bango, na bangosko continuité. Continuité donc on là que ça bango que si la quitter. So si ko ngana ndi Madame Belleville Kandi ko bango ba tout le bal mo tout le roi ngate. C'est que Madame Belleville Kandi faut combien? Yo ça grand pour ça la Belleville Kandi moko. Exode. Pour ça la Belleville Kandi moko kaka. Rose attaque 43 si là. Décès intendance du binga. Aujourd'hui 73 Thérésia. Même ça 915 Jérémie. Pour ça la Belleville Kandi. Moko. Dans le monde tu n'as pas un exercice dans la classe maintenant. Un sous 2 beignets plus 4 bananes plus 5. Donc des beignets un sous dans l'école primaire. Ils ont 1 mètre. Égal à 10 cm, égal à 100 décamètres, égal à 1000 mm. Donc, si vous avez bongo. Si vous avez bongo, pour ça la Belleville Kandi moko. Donc, pour ça la 1 mètre, ils ont 1000 mm. Ouais, si vous avez Belleville Kandi moko. Comme on a niveau Belleville Kandi moko, il faut savoir 36 le tchéwana. Aujourd'hui, on 70 terres de tchéwana, comme le roi 100. Aujourd'hui, 23, ce qui 315 standards c'est bien au Tchewana. Aujourd'hui 53 ya go le Tchewana. Aujourd'hui à 43 zoom au Tchewana. Aujourd'hui na ba Jérémie Chaban au Tchewana donc pour ba ça la Belleville Kandi moko. Ba ça la Belleville Kandi moko. Na bisa. Ya. Belleville Kandi. Kubana na bagage. Ya kokoma film. Ya ko ça la mise en scène. Ya ko tchanga pratique du jeu tournage. Ya ko présenter ba tu histoire. Ta moi ça na génie.
Ah, génie. Au moins, tu te fais dans le plateau. TV Arabia, ou boy aussi, ceux qui nous ont. Ceux qui viennent à conscience qui vont monter parce que vendre va compter que Belgique est dans le bisoté. C'est ça, c'est ça. Ceux qui viennent qui vont monter ça, même temps, va vendre à table à bière, à ton film na bisoté, mais Belgique est. T'as là, exode. Belgique est comme un épisode à film. Mais tout le monde a awa yamayo abanda ki oloba awa aya en internet à lobi que Belvi nani si la zo gagner Belvi. Après que le barreau, le barreau se peut mener là. Tu vois, ça se peut mener là, pour. Mais si la zone battait avec beaucoup de choses, donc c'est un bien animal. Bon, après, Mayo, le pas mal là pour la scie là. Ce résultat. Le monde a Mayo peut mener la scie. Attends, pas erreur. Attends, pas erreur. Arrête. Si la vie qui est au cours, ça n'a pas. Ah, ok. Mayonnaise. Ndaza bon. Pour y aller, on a joué théâtre dans le groupe. Aïe, on a joué. Pardon. Comment t'aborder ti? Pardon. Continue now. Mais ils aborder ti. Bah tu vas te la ngana lemba. Bah comédie tout à lemba. Bah biso ba bengi mutu robot na ya komba mayonnaise. Ton no bengi robot pourquoi? Et bah na toi jouer qui zengi, toi jouer PD, rôle à jouer ye banate. Yaya. Aïe, on l'a sco. Tu peux faire combo série wana lemba to lo bengi robot. Yaya. Dans jouer ba na forme ta 500. Nyo robot na ba monter 5 signos. Au bord oui, maman Zabongo. Luba. Film nyonso mayonnaise alexaka na TV. Mutako mango komone Montana universel. Film nyonso ba mona mayonnaise alexaka na TV. Mutako mango komone Montana universel. Ya biso to mona ba film musu ekanga pe mo. Na o mayonnaise asaka yeba internet. Na alexaka na TV. Na o mutatinda mayonnaise mbongo sa ile film. Mutako mango komone Montana universel aza envie. Avant d'aller super les manaveni mogona robino mundi mais ba film va manda to monaka un film de mayonnaise mukolo ko tela Montana universel micro tunesco pona Belgique mo nda banga Belgique ndabi o moni Montana o yeke no pesa comme le film a fouti mbon ce que tune mama Belgique ce qu'on a zo ata on va na Montana universel te ba metteur à scène te ba scénariste ce que au moni place Montana universel azo kumisa Belgique andi to fani que na anta biso ba to koma o tabna mo musa génie ce que hôtel mayonnaise avec na TV boya c'est que ba mayonnaise baba tomorrow ce qui na ki mukolo te c'est que na bo mwana sarandoki na pour vérité pour muto ya comme la film mais mona to sa Belgique andi on ba gende to koma na biso na Belgique andi ah muto mususu ba pepi Montana na ko sele makambu ta zanvi na tinde le lien émission. Ah, au moment là hier, les Canadiens va contredire ma vie. Ceux qui ont monté à contredire, attends mon azala né. Andi madame Belgique. Et bon so yé na TV à lobby qui était ngam na komela la mayonnaise té. Oh, a komela la mayonnaise, ngam na za to ko ba fi am mayonnaise avec sangat. Ya ka saka Montana. Oh. Oh yebite. Surtout na nini cheno nana takaza. Et bon, ina vet. Oh. Dans pesi Montana mbongo yo kutani Montana master na yo. Viens nga. Mais viens na biso na so ba mayonnaise. Aya rapé ça monte na film mo pas comme na mo ba tebé na lemba. Na film mo ba tebé mais mayonnaise pesi nga nini. Ya comme na bango. Aya rapé na film mo mayonnaise ba na bien yo na musalate na musalate. Bon c'est bon o comme na mayonnaise lo mo ezata 8 à 7 épisodes. Idée ça boa betenga so ba msuna voice no tinelo no atebogenga pelo na nenga téléphone na vandi pe ba na komi pe na linile ma no so tabenge pe alinge sa jeni to bi bongo ate ya linga mingi bilo ne za trop mo komi ke za la bon na créer le pe nini wa ngamo na créer le ba dribble ouais pour donner critique to komanyos oui na komele déjà mo no so pe sili na pe Montana qui pas diriger na tournage aza incapable de diriger même tournage. Mayonnaise. Incapable. Il y a qu'au diriger même tournage. Il y a un ça la fierté. Même pas toi ça la théâtre il y a papa na yo abimi ça y est. Pas toi ça la théâtre bazan vie ba kufate à part ba gag ne ça coûte mayonnaise au diriger film. Donc film o a joué ça même banani DJ one na ba tourner wana msu zala na yo. Ba ta théâtre bazan vie na coûte mayonnaise au diriger film. À part bagage, pour bagage ça te coûte un peu. Pour ça idée. Bango ba kana bagage pe na idée ta comité. Pour biso comment même bagage mais bon ba comment bagage ba kutani kaka. Amonde ni atu te do mo kata papa mo sa nini ba beti mo ba ba bike ba tu bagage ba to na on rapport imo ba ta sika. Mais ce qu'on a na kuta mayonnaise comme film.
toi a dirigé film so muta bonga leki na TV Belvi Kandi na kokoma film na boye azelo côté na baleki asisa kenda bo mitema be asila azoba binote yangwana atia mo pe mo mpanzi sila azoba na bangote ya c'est capable de diriger film mais muta bonga na critiquer Belvi Kandi alors que muta comme le film a respecter Belvi Kandi. Voilà, merci beaucoup en tout cas vous bon mais ça en a biso parce que ça monter à B au boni à bêta rabordi tina troisième couche place c'est ça la passe mais biso de continuer toujours conseil la bino musala ça monter lelo boye tout le monde qui président Elombe que nous respectons vraiment que ça la émission parce que tout le monde qui émission na ye biso pe to zwa ki yango tout le monde qui ezaki nango émission ba zwa ki temps pour répondre na ba mituna nyonso oyo et batuna ki et pas ya confrère na biso mais à notre grande surprise tomoni les abakouk ko banda ko finga président Elombe ya ko surnommé Kulutu parce hein Nathalie vidéo ya Zuma alobina président Elombe soi-disant maître avocat mon kile omi na suka c'est que Jésus oya ti ba semaine to oya Zuma pena legi na TV vandi Zuma abina président Elombe soi-disant maître avocat le soi-disant on dit mais la qui maître avocat soi-disant maître avocat na moni balolo babengi papa Elombe muta ketu ba traiter même ba très nini ba traiter de tout ba tout ce que le roi ba Zuma ba traiter papa Elombe de tout siko bango balingi nini papa Elombe tala traiter Jérémie te faut batalisa na makasi alobi albabi mutu moko tazanya internet ya mokili oyo c'est que bango baza bato ba vendre ba planète ote ba uta ba Jupiter to ba Vénus. Mais comment on dit maintenant dans le 21e siècle bato musuba qui parle pas internet cité abi baby si les lots les bato mususu na 21e siècle atala rabilo ra Jérémie non les bato mususu na 21e siècle atikala jamais reçu la TikTok atikala jamais reçu la Facebook na téléphone passé la YouTube té au moins j'ai sur WhatsApp ne pour ne appel kaka pe WhatsApp on peut mususu peut inspirer faut abenga mutu ozom c'est le WhatsApp mususu ayebe ata makambo wana té Papa Elombe attend la chaîne analogique. Attend l'internet était. Et bon ceux qui font à l'internet. Attend n'importe qui n'importe quoi. C'est ça. Ceux qui Papa Elombe à côté d'internet. Attend n'importe qui n'importe quoi. Mais internet peut être cible de wango. Avec une manière sur côté d'internet. Et surtout il y a un maître avocat par exemple côté attend ba procès mon boyer attend la visiter Bella Production attend film madame Belvi Kandi. Dans souk il faut visiter Bella. Mais plus il y a joueur. Ah, c'est ça. Fatal. Si a ko intervenir bon pas yebis. OK. Siko, bino mo tel seka nyonso. Atala kana Jérémie te ngamani na memi. Zuma lobi ayebite soki Papa Elombe alukani na vie asi la o ya yina makasi boye. Non. Siko tant bino woloba Papa Elombe ayina si la makasi. Siko Zuma yo zelanine après no manquer Elombe. Elombe ayo sepana sila. Abi Kulutu aza hypocrite. Kasi zo bimageye mdo tinda binoti. Mais bon ba manquer na kombo nan. Mambalo ba manquer na kombo nan. Tant ba manquer ba ko cha kombo nan na kati. Ya mams. Kasi ba manquer na komba sila. Suko apo o regete suna suko aina sila pona nini. Kapo na binoti. Aina sila pona bino batandresse. Ya ba aina ina na kala. Aina sila pona batandresse, aina sila pona bino bazuma, pona ba lolo, aina sila pona ba rezi, pona bino nyos yoga ina sila. Yo leki o manquer Papa Elombe na komba sila. Apa na soko ba soso na ye bakata ina sila pona nini. Oh ye bate bino ba fou koma. O manquer Papa Elombe, o bossa no manquer na komba sila. Apa na soko tu na soso na ye bakate Papa Elombe aina sila pona nini. Loka boye barate boye balelo aine pona bino. Ah, bi peta luka kana ki makango aboya na ye yango wana ya ine la sila. En tout cas, mam tozolo ba vidéo ezali na ba chaîne na ba. Ba oui, na ba chaîne ba na bien. Papa Elombe. Aluka sila makango, sila boya, sila na mbal. Ah? Pa boya mobali za mbal. Ça monte. Oh. Monsieur Biba so baboya mibali za moso asakada na mobali na ye aboya na ye. So mutuna azala mbali ta boya mbali ndengeni. Po ba mona ba na procédure luka mobali. Oh.
Oui, bah tu vas commenter, bah comment et tout. Ma vie, au bien, bah fait. Mais bah tu veux bah me témoin. Moutoura papa lomba lugasi la makam. Et simbate. Iko simba petite. Ah! Père yaza moi aussi après la pe qui bon moi aussi. Ah, biso te raté. Ah. Biso te raté. Ata yo vandi boye pena obi attaquer mams. Oh, mubali ne nani? Oh, oboyela nga. Ah, ozane ta bi ete vomi na suka na ngata. Mubali ne nani ba boyela nga. Ba tu ne to yaka te, ba yaka na bango te. Ah. Papa Lombe atikala jamais koya. Soka yemba tingama Papa Lombe. Mais ro zaka mbutu. Papa Lombe zo mutatangi avant d'aller l'école. Assisté bêtise primaire, humanitaire, universitaire, azali le maître vokaza au cadre même na ba parti politique na bango. C'est ça. Déjà, na niveau Papa Lombe a s'engager na mamba buzo bati. Mais mango s'engager pour protéger dans un foyer na yé. C'est ça. Pour protéger déjà à part foyer na famille na yé lisusu. Réputation famille. C'est ça. Ce qui Papa Lombe zalaka mobile na yé, le lo qui ba kabon, le niveau ni banoma Papa Lombe na minati. Quand Papa Lombe sala buzo bate mais tandi baloba na komba Papa Lombe. Ce que soyi ayaki na mambo bango ba lobe. Aluka makam Papa Lombe. Aluka. Ba mituna yango aluka ye makam po yine. Si la mo ya siko te. Si la ya tawana. Ah oui o saka de Lombe. Mais tout lobe na likambo yo. Pourquoi ba bengaka toujours hypocrite? Pe balobi tout le monde pena mis lolo koloba abi clair président Ilombe pena hypocrite. Toi tangi pena combo président Ilombe hypocrite. Kasi na répondre bon déjà. Ce qui peut traiter Papa Lombe hypocrite pour un comportement na bino. Le roi bon mangaki la combat sila yé pe moyen aya pembe na minezate. C'est qui est responsable. Mais tout le balikambu ya nini o balobeli par rapport à ces sacs balobeli était Miss Lola lobby bango bazaki batu ou bien ba moto gashi ou ba kinaki na ces sacs pour na makambu oyo ici là. Alors il fallait normalement ces sacs a interdit nde batu bango nde batu liboso ba interdire bango be émission parce que ceux qui bango ba sali émission makambo eko ya lisusu bat barbana toujours ko fingana et surtout yé mambo sali na internet a sali lisusu ke bango ba ya lisusu ko fingra ye merci go balolo nandimite lo ba miss te miss abonga za te na pekisa ki ko tshaka miss te to tshaka batu na trouble te mutu ngola ngona video yango ayi na biso ata batu ba benga miss ne yeyo yeyo te boye ba da ka ni miss te bon très à lolo lolo kaka c'est na bien déjà to bango ba lo ba c'est ça est-ce Papa Lombe tanga le kaka ko finga mutu non a finga mutu te hein siko communicateur ni to communicatrice ni ya madame Bella o bango ba monaka aya ko finga mutu na TV mais bon ba finga Papa Lombe hypocrite bango ba traiter de tout soit des amis avocat ni ba traiter de tout que bango ba sa mambo na. Ah, c'est ça. Ce que c'est ça que ça bah, il fallait, c'est ça qui a interdit nanu bangonde ba sala ba émission T. Ba interdit banane. Bango ba Papa Lombe, ba président Masumba nani po bangonde bazaki ba moto gashi ya bato ba kendaki na c'est ça. Papa Lombe leki au sein émission ayoko lo mambu ya buzo baté. C'est ça qu'on a interdit mambu ya ko finga na ba kombo ya bato. C'est ça. Ce que biso to vendeta ke famille bota. Ba maman na biso ba tantine ba noko ba beng biso te noko boti botika. Famille bota ba tiki na bango ti. Sikoyo batu moko bino boleki bango. Ba manke mama abino. Oko ba mama biso leki bango na marambu tout. Na linzaka tina suki. Te faut moi na mo pa bisa bango te to na niveau na bino te. O na ba bango to na niveau na bango te. Ah, o ne solo ba ko ezaka. Era to na niveau na bango te. Ah, OK. Donc dès que ba tika komba Belvi candidate. Biso beto no yaka na kombo na bango. Ah, OK. Dès que bango ba tika komba madame Belvi candidate. Biso to no yaka na kombo na bango. Kombo na bango kaka. Bango kaka. Ton lo sang sapena mama bango. Ah, nde bango baloba Belvi kande leki de miso Belvi. Belvi wana biso peto ya sila wana. Oh, po anite. Nde bango yaga. Comment kande baba na émission? Belvi wana, biso pe sila wana. Et le grave ata. Mais likambu oyo izo lekala ba internet oyo parce que tozomona bebele baromi ko fingama
Belle Vie avant Afingami, Papa Lomba les émissions Afingami, pourquoi ça dans internet ou bien tout le bas biloko oh c'est ça qui bat tout bas ça est là qui campagne par rapport à ces sacs c'est qui est apporté qui n'ont rien. Papa Lomba ça qui clair. Aebaka Jérémy et Panaï. Un bon acteur. A mon aki pepe madame Belvi Kandi. Mais bande lo sala makambu na yewana. Papa le mozo retonte la moto. Bande ça elo ko na ye moko. Nan bien na batala qui était. Chance que tala été. Ah point ni. Et bon on dit papa le besko zo tala été alobi ka tala na été ba lo babo. So papa le mbaba ki na se vraiment masala na internet ite nge sukande. Ba c'est la ni. Makambu papa le mbosse pe non. Ne ba bina bo. Bon so ki papa le mbe e ka tala qui est. Papa il a pas l'ingénieur qui a CP là. Ah ça c'est bien. Chance que ta qualité. Ah. Non pour que ouais, bon malgré le papa l'homme bon. C'est ce que ta la guinée papa l'homme. Eh. Regarde ça clair. Regarde ça clair. Quel clair là, regarde ba qui bon en tout cas ça me ça est bien. Ah. Papa l'homme. Ah c'est pas ma bine. Ya. Papa l'homme ta sentimenté. Ah. Chance, papa le batalité. Eh, vous me bêtis. Eh, oh, papa le même que t'as problème. Donc, c'est que autant qu'on va commettre la question là, Batuni, yo, vite, bien sûr, papa le batalité. Atala, tu m'as bien. Ah, vous t'aimez qui? Parce que Atala, papa le bako ça a été. Dans le bagatala, il t'a raté. Mais ce soit Atala qui est. Maman, il y a l'émission. Deviner, non, il y a le banditini. Eh, elle a c'est plate. Ah, papa le même ta sentiment. Et papa le même ta sentiment. Ntalika na sema kulunayi. Papa le même ta sentiment té. Anga c'est platé. Tikaboye. Azamona. Pendant 2 ans ou 3 ans au salaire le mon papa le même c'est non. Ah, le mo sondeni. Kanyo ko ba salaire. Muta cheki cha vandi ando manke batuna vene sili gage sili film sili. Yamona so ben ce épisode là azuka kicha chanongo place ke chana santi. Ah, aloba. Ce tour là ba cheki tu peux mettre mutuka. Aloba ce tour ka mutafana na kiti. Bon papa le mbelo no c'est pas moi. Nzabo bodi monde. Donc on va hotel mais ça ka ofanda. Ya mara kacho bobela ka maite. Et si azuka kiti ba chana de place musu ba ba classant le roi bar. Bakina bar. Alobika maloba wana. Tout wana suba za kiti ba mema au place mususu be. Asala ke lomo lo ni papa le mba c'est pas non. Ya. Chance ko papa le mba talata. Ya ugo dire makasi boyi so ki papa le mba talaki ba ngaba finga papa le mbe ko le kande ba lobibo. Chance ko tabine bien. Banda sala makamne non natalité na ndé na bi papa le mbe. Ah. Heureux. Mais mon qui est le mot Internet ngeza ma be. Ah ya. Ouais. Chance que papa le me vraiment merci on a dit sage au talent noté. Pour papa le me ngaba vraiment la formation la pesa na makam na moni vraiment ba bongisa ko bongisa ne ngeluka problème. Ah. Ouais. Papa le me ngaza clair. Ba tu vas comprendre le mot quoi. Exode. Ko yeba na ko linga mais ça des choses différentes. C'est ça, surtout ça. So ba quand ça so yeba ni to lingama. Erreur wana bato bele ba sala ngomba ma ko mpelo kwa komi danger. Ana bude pe mutu nyoso na sa n'importe qui ne pas. Yebani. Ko yebana eza ko linga mate. Oko sa lo yebana na 100 000 personnes. Ba yebi yo. Mais bato ba linga ko ba lekata 10 000 personnes te. C'est ça. Ba yebi na bango yo. O yebana. Pona ko yeba ba. Mais linga mate. Mais mutu mususu ayebana te malingama. Ayebana msu pas 10 000 personnes, Malinga m'a fait pas 10 000 personnes. Yo n'est pas 50 000 personnes, 100 000 personnes, Molinga n'a pas 2 000 personnes. Si on a Molinga m'a les kio. Dans le monde des affaires, dans le monde artistique, dans le monde tout le domaine, vous Molinga qui est ban. C'est ça, oui. En tout cas, on peut s'y péner. Oh, tout cas, même ma série. Et ça, on va produire mon sous. C'est la publicité, ya mbalomba, la TV, publicité dans mon zangate. Oh comprends, même ça passer moto ibaba. Ayebani. Ayebana. So otuni muna so fana na mboko, otuni koma ya boisson na bayebiamu. Momo na mzo kisi mo mu Congo passe. Et ça so melongo vraiment dans maman autant ça tongo te. Ba ça la mo publicité ba te ngo ba jolo so mo ba coin kaka. Mais na so niveau elingama. Collègue la publicité na so bango ba sala wan. Mais lo mo ga so na ka ndet mo lo mo ga ba sala bokoko. Niveau lingama. L'équipe même koyeba na wana
vaut mieux lingama que yebana. Donc vaut mieux muta lingama que yebana. Vaut mieux o lingama que yebana. OK. Mais faut mieux bango lelo ba yebana na bango. Oui, mais ba lingama te. Ya au dire makasi boy pourquoi ba yebana na mobali. C'est la vérité. Ah. Pour muto ça vraiment responsable. Muto bena raisonnable bien. Ah bilo ba sale go CPC. Sérieux. Mais il y a Missy Oyo Balobi va confirmer en OK. Artiste, Azamouane est un président Lombete. Bon président Lomba Lukabana, t'as où la banne? Ah, ya. Eh, Tikaboui. président Lombe. Ah, Lukabana, t'as où la banne? Président Lomba, Bimisa, président Kass. C'est ça, oui. Président Kass, Bimisa, Bobo, président Bobo Manoka, Abimisa, Nasima Pouza kasi batu ya batu. Talana no batu, ana bakuma be batu makasi. Président Longa Bimisa Kalunga. Talana no no. Nasima Kalunga Bimisi combien de personnes? Abimisi Mam, Sabimisi Bellevie, Abimisi. Président Lombe Abimisa Maman Abiso Bellevie Kandi. Nasima Madame Bellevie Kandi combien de personnes ba bimi? Ah, Nasima ni ba Kenny, ba bimi, ba Tegra, ba nani. Si le président Lombe Abimisa Xil Pechang. Non, en tout cas. Abimisa Berman Kasongo na pesi ma sonanga. Talana Berman Kasongo vraiment. Si le président Lombe na bana Abimisa na ayo la bana. Quand tu as informé, moi en été. Moi on a raison. Moi on a raison. Moi en été. De ça qui moi en été, il y a ça bilo en été. Moi en été. Ya au bon dire mais qu'est-ce que pourquoi? Moi en été. On peut moi na. Pas on a raison. Bana ba bana ko la té venir sur quoi ça va faire bien. On peut la vérité ça qu'on a posé l'ombe té. Donc vérité on a posé le babi mita sala mamba bon. Donc vérité bien on est pas le bana na yeba bango. Vérité ko samba lobi. Ah, moi, on a posé le métier, on a raison. Moi, en été. Moi, on a posé le métier, on a été. Moi, en été. Moi, en été. Ni qu'on a un mobile. On a raison. On a une vérité. On a 10 minutes que vous vérité. On a posé le métier. Moi, en été. Babi, bango, bayana li, bayana mouvement qui Mams, moi, on est président Bordeaux. On a passé président Charlie Vidolem-Bote. Président Charlie Vidolem, ça qui est le monde m'a manqué la salade. Mais ma casse le pas dans la poteau. Style là ya, mon pas style là qui est là. Président Charlie Vidolem c'est mon big, mon pas c'est mon big c'est. Mabidi P. Ah mais c'est mon big, moi c'est le Mabidi. Président Charlie Vidolem abimisa de comment pas style na bangote. So ozu Mabidi, ozu qui est là, ozu mon big ici. Ozu na bango ma passe. Oui, on va bien presque bilo mon quoi hein. Bon c'est qu'on compare bango na ba style ba Bobo Manoka na ba style ba président Kass na ba style ya style Pechang. Parlons ngo bani. Ba na raison. Ba mon moi ne lombete. Na ba zo mbote. Oh, moi on était ana style na bango. Zambe sili mo kile tumba mina ngo. Ana style na bango place. Ya mobile en tout cas za kutongo na salon mabe. Na ko sa solo bana na o no so video na bimiso ta na bango. O ko ba oui eza na bango. C'est normal. Oh, bon dire ma question. C'est normal. Aza pena mwana président Lombete. Moni ka wana na bokosité. Bakosité ba bien solo. Bolobi ya solo. A mona président Lombete. Ya nga mobali. A mona bana président Lombete. Tala manika songo. Otala groupe manika songo te. Tala groupe kon. Otala style de jeu na ba. Mukanya babima wana. Soki ozu style de tout. Soki ozu style de jeu ya manika songo. Zo style de jeu madame Sila. So style de jeu ya président Kassongo le président Bobo balanda bangono ba sala. Tala mama Kalunga ba biloko ba sala ba Shikoko. O comprendre un terrain ya groupe Simba, image ya groupe Simba. Black Line petit peu ça. Sozu président Videle. Jusqu'au Mabidi. Ozu qui Ozu Mobig ici. 500 bango. Comme na bango awa. Bango wana. So ta le groupe na o kopema oui auche pa mundweri. Aza formé par Moutou Montre. Au copain même alignement ba tableau nanga, style de jeu nanga, dribble nanga au copain qui osa Mundweri. Le président Mundweri légende. Siko, c'est bon babiga mon elombete. Ah le mon elombete pe na. Donc ça pour ta style na style. Style coup de la sa maman mon elombete. Jamais style mon kilo et tumba minango seigneur. Na style mon elombete. Aïe. Président Loma mérité respect dans le théâtre Congo. On va salir nzela, oh le lo, bisotu le to Hollande. Théâtre.
hein ba poser le ba hôtel na théâtre ba salle nde to va na obo grâce na bon ba misa théâtre na ba chango tilibanda ba tsanzela ba ko vue panoramique na théâtre ba poser lombe wana ba ko tisa ba tableau mutu fa chande ba tenni donc a différence ba jour luxe na théâtre ba poser lombe pour kala nani acteur azaki mutu te mais lelo acteur akumise pe na nzela grâce à poser lombe lelo makambo sur na théâtre grâce à Président Lombe, ba s'imposer na ba groupe na bango, ba pesa pe chance na ba jeune. Oh le ba jeune belé ba bima grâce à mon tang ba kombo. Ba fongola ki muté ba rose apé bango na bango ba ninga ba pe boté na ajno. Pour tout le monde avait na ba groupe musu ba président kane ba acteur principal hein. Président Lombe so fongola pe ba tout mon mutema. Bazao bazalelo. Roula lola mukité boyende ti zoom yo Lombe hypocrite. Très soi-disant te si vous manquez l'ombe, vous tenez un regard, vous démarrez mon toutou. Ya. L'ombe. Où est l'équipe à limite? Il va l'équipe à limite. L'ombe. Bon, comment on est pesé, t'es présent, et l'ombe ne va pas le la Miss Lolo a l'ombe kirby, présent l'ombe. Lolo, comment Miss Lolo? Ah, bon, Lolo. Lolo quoi? Bon, là, pour ça. Lolo. Bon, Lolo, l'ombe. T'as là. Au moins, noté, Zara mis une photo na hier. Au moins, c'est Miss Arabo. Bon, Lolo. Non, Lolo. Zela mzolo photo na ye. Au moins, la Miss soit là bon. Miss, vous savez la Miss. Miss ya. Zela on a photo Miss en. Lolo bege Miss. Tout le monde dit Lolo Kolo Baké. Présent l'ombe pénal à hypocrite. Lolo bon route. Kocha Miss. Lolo. Lolo. Kocha ko Miss. Zabelaï. Au moins, est-ce que Miss en moi? Miss à Boyazala. Je l'abîme. Moi, mieux, ça va Miss. Mais, tu as bien fait Miss. Tété, Miss à Bongazala. Ya. Miss à Bongazala. Lolo Gaga. Parce que il y a un mouvement Lolo a président Lombe à hypocrite. Après, on va te le boucher. Fais pas continuer à bien ta coulouto hypocrite. Mais oh y'a bien un tour le président Lombe à hypocrite. Si on bien président Lombe coulouto a ralancé un respect qui me colle. C'est ça. Si on va bien la carte de baboudé, si on va boudé na bangoyete. Pour les lots, si on bien président Lombe coulouto et déranger Moukina et l'autre côté. Il n'y a pas ces arts à traiter président Lombe hypocrite, nani. Bon dit c'est marambo eza ngoté. Ata la retraite mututé boni kala ba ata la rango. Déjà. Si on se croit à la kango, après on va se finir tant ba sa mambo, il y a bon côté. Après bino on va se c'est likambo pour boya suna sima likambango. Te espace à nezate. Voilà, merci beaucoup en tout cas, merci parce que vous allez qui très nombreux en train de nous suivre en tout cas. Merci parce que vous aurez tant Yakota la biso vraiment Bambo Tebele et pas ya Laetitia LM Mokango LM en tout cas big dédicace na yo yango wana de la part de Exode Mikebi. Sans mentir, tout commis vraiment Nasuka mot de la fin pour l'émission et puis Hollandi Sinaba dédicace. Donc déjà mot de la fin, abonnez-vous sur Hot Basket Mbote Nabino. Déjà n'a pas abonné tout à Hot Basket Mbote. Maintenant bah tout va s'abonner les lots déjà. Mbote mi comme la yo donc déjà famille Bota focus na ma film Madame Belvic Andy focus na élément nyonso et défendre Madame Belvic Andy. Mbote ni biso regarder tout ça la défense et sécurité. La défense et sécurité to ko bombarder na ka ba voisin su petit na ndaka ba tout mususu to bomsa na sima. Mais oh bah toi tu suffit de takena tout ça la défense et sécurité à Madame Belvic Andy. C'est ça. Pour to comme ça mambu steke to traiter ba tout sur ma boma. Te bote ka le banga nenga bango te muna sen peut pas luka bango ba kenda ite. Ta ka ba kenda ite to traiter bango ba lo biso. On a sen peut pas ba kenda te ni gratuit. Le roi ba kima ki sen peut to traiter bango normal. Ezala te ke te noko bango te ba ma boma te. So ba lobi to ko répondre bango. Et pas ba bungi to le samna abo bungi bo kosi to recadrer bango to ça la défense et sécurité. Donc déjà moi, Madame Belvic Andy, moi, c'est la famille légitime, moi, c'est pas PC Lambon, moi, c'est la alliance. Ça, la pas si vraiment. Moi, c'est la alliance. Ma belle gars va de l'air qui est dans top 28. Ma PC Monde a colmaté, avant de se vouloir King Até. Moi, Madame Belvic Andy,
mbote na basi no so théâtre botula surtout bofinga banda ba vikani bozona mibali te mbote na bino pe kaka mbote na manager Tigre depuis Texas na profité mba moko à partir des États-Unis na pesa mbote na grand frère propre Gilbert Dibanza monument ya Caroline du Nord motema maman Geneviève Dibanza ya Gilbert Dibanza pesa maman Geneviève mbote pesa nga beba poto Doucette Lenix na richesse mbote na ba bijoutier tout ya Gambela Lorian Ngoa pesa nga mbote na Merta pesa nga mbote na Gilia grand frère na ngai nguya kamba ve lokolo lingale kino hôtel kino linga ko mbote na ngai komela yo donc déjà mbote na apôtre Moïse Kasum apôtre Moïse Kasum donc déjà batunion social libanda mboka oza musika continuer no sozali maya faye ko komela yo oui la faye ko komela batu tout bazana besoin ko maya na bango ya faye oui na bango ya faye pays nyoso ozali possibilité nyoso batia yango déjà le pays nyonso po ozoma ya fire na oui la fire biso za ba témoignage nango makam nango zo sala ba bimangu nango ba bikamo nango ba zo bika ba pesa ba témoignage chaque dimanche témoignage zalaka ba pesi mbote na porte Moïse Kasongo ba to ba yebaki la restauration par Jésus-Christ na niveau ya bandal église elongo e komi na kasa vous sur sayo dans na venu ma vinga de et mina béni le visionnaire déjà to kutana dimanche biso sambelaka to kutana dimanche to ko kumisa monene na nzambe monene na nkolo donc déjà mbote na banoko tu ya famille bota boza tellement belé tonton Jéri ko bela mo ba to na pe trop so kinda ba to na trop donc ya Jéri zo sala ba blo moko boye ndezo permettre déjà boye ba ke na noko Jéri Kobetos 207 papa kuluta famille bota toza même moral toza même moral na bayam siyambe banoko tout toza même moral banoko tout bazali donc déjà bon appelle bo tout na ba commentaire bon pour ben appelle banoko ba mo pe direct noko c'est ça oui. Et surtout ba numéro na bango ezala ba chaîne na bango c'est pas uzala ngote o sengi biso to ko numéro noko tout ba tantine tout déjà bon lukaka biso na ba commentaire te bo ya rapena bo benga banoko uzala donc uzala pour ça et ça monter au luki na numéro na pesaka vous avez posé Exode Mikebi au Luki na numéro ana déjà quand mon numéro na ngazali plus 243 89 911 30 56 plus 243 89 911 30 56 mbote na ngasuka na Steve Kamanda moto moko bien Steve Kamanda Motomoko bien Mbotena. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître. L'œuvre des cas, c'est l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, en tout cas, bah, merci Ebele. Naba nyonso bazwaka vraiment tant na bango ya kota la biso parce que to kotaka na banda kuna bino sans kotoke porte mais boyamba kabiso accueil moko chaleureux pe botiki la kabiso ba commentaire botiki la kabiso ba j'aime. Voilà. Merci beaucoup. Libanga ya suka et que vous allez pas y nani. Libanga ya suka et que vous allez pas y la maman, ma petite sœur chérie, Elodine Mikebi. La maman Nabiril Kezia Lusala, moi Siangani. Il y a papa Blondie Lusala. C'est par ces noms que nous mettons un terme à notre tranche d'aujourd'hui. Comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye.